C'est une abomination à Kobenga catholique qui est à l'église. Catholique est à l'église, c'était. C'est une secte satanique. A initié, a balisé sirène, Vandi, a bandi ko poser biso ba question, a présenter biso moi mais tozo kaka mungo voix nae comment na tozo mona été. Parce que amezala na makila. Donc ce qui nous permettait que makila nangana ya sirène et sangana to ça la pacte d'office na appartenir na diable. Tango ba tche serenki makila ibimi na serenki. Tango bazo kende nango batia na sani. Kaka gutu ya liboso ezo ya wane simbi kaka sani pa moto ebimi na sani. Moto ebimi panga na kwei kuna grand frère kwei kuna bango mibale wana ba disparaître pa bobo boy. A hotel maga likolo boy azumu sapia tchena mai boy. Bomonika na kati ya mai wana nyoka atelemi. Nyoka telemi brrr aye mango kote bino nyonso bo kimi bokei. So yo gena ba société nyonso ya minene ba compagnie nyonso ya minene. Okokuta ba chef bazaka ba occultiste. Ba chrétien de ba chauffeur, ba chrétien de ba bana bitinda, ba chrétien de oh, Bible lobi na biso ke biso tokozala mitu, tokozala mikila te. Ezana eloko moko na constata que ba chrétien ba respecta ka mingi principe ya Nzambe te. Depuis ba chrétien ba yebi Nzamba za Nzambe ya mawa. Ako sale du n'importe quoi sans crainte. Pendant que ba occultiste. Soki ba yebi sio ke vanda sala loboko boy. Atangungia suyo ko bougete. Bo s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki bozana besoin d'informations ba artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tuna Nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na se ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe ayeba na ko soutenir batu Oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne ekende liboso. Esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni. Mama Ana Kalamba et moi ça me cause mes respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bola muiza makasi na vie na yo. Bola mama makasi za na vie na yo. Dans 2 mois, ils ont liboso. Nous avons visité au Makas. Nous avons la porte à miner, nous avons fait liboso. Nous avons les cambo bâtiment, nous avons bango, on s'est retrouvé au sangana bâtiment au boué, bâtiment mbongo en G. Et dans 2 mois, au monde est là comme le maman Ana Kalamba, il a payé son botte Makas. Mona mukolo cheno, yeswe, que tu dois convimbe. Oh yeswe, au lobby venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, cette femme s'est convertie. Atiki nyonso, aboyi nyonso, aye pana yon kolo. Na chetoro nangana sena mukwana lelo. Na lobby na yon zambe o pese oyo alingi. Pese bosenga motema na ye. Salela ye bosenga motema na ye. Pe continue comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe ba yebi yo te ba yeba yo na nzela na ye. Na kombo na Yesu Masihi na bonde boto qui vienne pour les siècles des siècles, nous disons amen. Shalom balanini so balana biso na kati ya notre chaîne abiso zali tolo na TV ya mana biso Ana Kalambai. Moi c'est papa na biso Carlos Kalambai, le gardien du temple. Ana Kalambai moi ça mokonzi. Papa Carlos, le gardien du temple, na kati ya notre une grande église na komo mema na kati ya France. Nzambalo a pambola biso, nyoso balana biso ainsi que toute la famille, ya couple ya Ana Kalamba ainsi que papa Carlos, bana bango nyoso, nzamba pambola bino surtout mina ngami na kombo Josué, nzamba pambola ainsi que David nzamba pambola yo, Louange, Ozana, Joyce nzambe vraiment alola amona pe a pambola bino et puis les autres nzamba pambola bino balana so balana biso. Lelo to elino sango ya malamu to lukaki un homme de Dieu yo. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui, tous en ensemble. Nali penza émission bola nango na boke binyonso parce que eza édification pour nanga na tozolanda émission oyo. Bato nyonso bala na biso partout dans le monde entier na pesi bande ko nyonso o baza ko s'abonner o pe ba ko s'abonner après émission oyo po elongia mosana nzambe tango ebimaka yango mo ebenda dia bato mususu ba ya ko s'abonner na ba chaîne. Vraiment ensemble avec mon caméraman toujours yamba notre invité na biso ya mokolo ya lelo
Shalom l'homme de Dieu. Shalom l'homme. Boni. Bien, Zamba zo batela biso. Je crois Zamba bosso le kana chaîne biso Zamba la bosso mais Zamba la soukate parce que tobaki to sa émission série par série to ba ko zo pona ko édifier libota na Nzambe. Kombo na yo ministère et puis église ezawapi. OK, merci. Comme on a prophète Félix Grâce, les jeunes lions, il y a cité missionnaire Arche de l'Éternel. Arche de l'Éternel est partout. Toza na Lubumbashi, na Kasumbalesa, na Mbujimai, awa na Kin, toza na Congo central na Kulongongo. Awa na Kinshasa eza na Mongafula, na Arrêt Dépôt, quartier Masangambila, avenue Masumu numéro 35. Ndesika tozali. Pourquoi Jeune Lion? Jeune Lion, question on a si na réponda yango mingi trop na ba émission. Jeune Lion eza sobriqueté. Jeune Lion eza mokolo Nzambe benga kenga kombo nanga ezaka Feli Ngando. Tango Nzambe benga ki tellement que nazaki na caractère dur. Nazaki vraiment difficile pour vendre nanga bozala ki makashi. Tango Nzambe benginga na ministère nde aloba que babenga yo lusus Feli Ngando te babenga yo grâce Feli grâce pour nanine a expliqué ki ngande na yebi alors aye ko bakisa ke babenga yo Jeune Lion maintenant pourquoi babenga nga Jeune Lion aloba nanga que ezana mission ebele na pesa basali ba serviteur baza renommé lelo mission et pambola bango bakoma renommé bakomi lisusu kokende ndenge nga nazolinga to bakomi kobanga lor na tindi yo Jeune Lion parce que Lion abanga ke lokote nazo peso mission ya kotambola Congo mobimba à l'époque Nzamba bisanga ko tambola ba province nyonso ya RDC R1 tozalaki nano na 11 provinces ko tambola eloko nyonso na yebiso ke ndo sala na province fulani ke ndo sala ko banga lokote nde apesanga Proverbe chapitre 30 verset 30 avec explication ya kombo na pesio yango wana na ko expliquer ngamoko na ko benga ma Jeune Lion parce que je sers le grand lion qui est Jésus-Christ. Il est le lion de la tribu de Juda. Le local est un grand lion ayant son esprit parce que l'esprit que nous avons c'est un esprit de Christ. Le local esprit à Christ c'est-à-dire tous a pas lion mais tous a pas grand lion tous a pas Jeune Lion. Ça mutunyon son ako expliquer bien mutunyon so azana facilité ya ko yoka mutunyon so ndimi Yesu comme Seigneur et Sauveur qui a l'esprit de Christ aza Jeune Lion. Parce que Jésus est à nous celui qui est le lion. C'est pourquoi apôtre Paul a dit que si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or Christ wana ba expliquer yé na Jean que non, voici les lions de la tribu de Juda. Jean voici vieillard azolo ba que voici les lions de la tribu de Juda. Jean tango azotala olia mona lion ya moni agneau. Mais lola ba bengi lion. Aza lion. Donc les lions qui est à nous, c'est-à-dire mbalamo ko sali biso pe tokomi ba lion. Wow, merci beaucoup. Na sepeli mingi nengo mekepe ko fungolango. Na pesi encore une fois batbala na biso bambo tebele. Claudia Panzo siko zali, Guy Bijou de Bambongo siko zali. Nzamba lola pena amona bino. Fabrice Bilele le prophète Nzamba mona yo inscrit mon pasteur que j'aime beaucoup. Na kombo ya Trésor Ngoma Faya couple Géry na maman Gisèle. Nzamba pena apambola bino. Le loto il kamba témoignage toujours là na un peu moi partout. Likambo sirène par rapport à Nzamba bengi yo na kata ministère ça qui un parcours moi ya témoignage na yo o lelo to lingi pe ba na Nzamba la na biso ba mekape ko bénéficier nango ba yeba appel nos anyi ndenge pe likambo sirène potisco yo ngezo lekelanga ti lelo yango bandela biso ngo peno kene so malembe mbango penza te. Wow. Bon, avant tout na cette église bazolandanga que Nzamba ko permettre yo na vie na yo oleka na ba étape moboy na ba makambo moboy Nzamba zo permettre te oleka yango po demeurer wana juste okende koye ko la mouvement wana ndenge ezali po aya ko dévaler yango. Il aurait fallu
Pour Moïse à vaincre Pharaon, il aurait fallu Moïse à Kolanandako ya Pharaon. Aïe ba magie ya Pharaon, aïe ba puissance ya Pharaon, aïe ba kazo travailler ndengenini. Après avoir royé kola yango, nde abimi nzamba aye ko zongise po aya ko kangola nino. C'est pourquoi ba obalanda kanga na ba Matéa ba yokanga déjà côté na lobaka que je connais bien le diable. Je connais bien l'occultisme. Naibisaka ba occultiste que l'occultisme c'est le niveau le plus bas de la spiritualité. C'est un niveau le plus bas de la spiritualité. Donc bazole qui s'attend ya pamba. So yimo tozana pour sa spiritualité ya solo aya comme nanga prophète Félix Grâce Jean le Lion na introduire na spiritualité ya solo qui est le christianisme dont le maître c'est Jésus-Christ de Nazareth. Papa, moto andemi Yesu lelo. Ba pesi Yesu ya molimo mo santo. Aleki occultiste a sali 38 ans na occultisme. Ouais, c'est pourquoi Bible est le Bible. Petits enfants ne craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Un chrétien en a taille à kobanga teke no bando ki na lali na butu ba ekoloka nga bazo bunchanga na musala bazo non Bible lobi ke skanyo so nyata matambe na yo ko pesa mela yo. Li solo tuninga wana nga na vina nga na lukana no kisite. Nga na botami na famille chrétienne na goko lo bateke na botami chrétienne parce que ba botama chrétienne te on devient chrétien. OK. Na botami na famille chrétien donc c'est-à-dire papa na maman bazalaki bakilisto na église Elda église évangélique libre d'Afrique. Donc to botami kuna nga na botami déjà na katia église wana na Elda isika ba nani oyo mwana mbalo Michel Bankenda isika ndikone pe mobali Paul Bankenda isika babima bima Elda bima wana ngana botami wana à l'époque tozalaki na représentant légal Nzengo Mwaluja akufa baye ko remplacer ye pa ya docteur Willy Kambala Kipi ya leki apôtre Félicien Ilunga Mulamba ye ko joie donc muta batizanga isa apôtre Félicien Ilunga Mulamba. C'est-à-dire, ngana koli nazokinde na école de dimanche. Nazokinde école de dimanche na komisi ba na komi na ba âge ya ba 8 ans na bandi ko yemba école ya na chorale ya bana mike. Nga comportement nga izalaki que soto ke église pasteur ate ya silisi tant tozonga ndako na bande konanga na bandi ko répéter bango makambu pasteur ate ya na bomwa na banda ko benga nga déjà pasteur. Et il y grand frère na biso moko. À l'époque biso tozalaki na ville mususu na Kasai oriental, il y a lungo na ville tozalaki ake kotanga na ville mususu. Tango ake kotanga ake ko vendre pa ya grand frère na biso donc cousin na biso. Soko cousin na biso wana azalaki na makambo na ya ba loge. Azali na ba kisi na ye, makambo na ya ba sirène na ye. Quand ndenge sale makake no influence. OK. Avant de pas grand frère wana, grand frère a initié tellement que notre grand frère là était intelligent dans la classe, azaki très intelligent, a initié a balisier sirène tant que c'est classe aye sikabiso tozala na ville ya Mwenedito deuxième ville ya Kasai oriental to komi akomi wana to vandi soko to sai na lopango na biso ndako ya ba parents nandako na biso bana donc nandako na biso bana to banda kolala nga oyo nga na landi na ye grand frère wana grand frère na biso ya liboso et pas ya maman komika na butu soki bolali boye boyokika na ba à partir ya ba 0h 1h boyoka voiture ye libanda porte fongwami mwasi ya koti ba solo liti des fois boko yokelango parfois na ba pongi bosoko ndingi ba o solo la. À l'époque, courant ezalaki te na ville wana. Courant ezalaki te bo mona kana ndako ndire courant. Mwinde zo pelate mais pour les kaka na nini wana. Plus tozo mona ba phénomène wana. Plus ye mwana mwasi wana zo mesana na biso. C'est-à-dire mwana mwasi c'est-à-dire azu de ba semeki na ye. Donc sirène azu ba semeki na ye. Siko ezalaki attaque no grand frère akoko boye kolia na palais. Na buto ba omemele biloko kolia ba mele biloko kolia
mokolo moko mwasi na yo wana ayebisa biso ke benga baleki na yo nali na mposa osola na bango aye alamusi biso nga na onga na landi tovandi abandi kopose biso ba question a présenter biso mwasi na mais tozoyokaka mungo voix na ye komona tozomona ye te a présenter biso tobandi kosolola tosololi biloko akolia na mesa otolia sukuna bapongi ya butu wana bon to trouver yango normal na tongo tomeki kotuna ye abandi ko expliquer au fil et à mesure tozo évoluer bongo papa ayebaki te biloko bayelaki bino mpona batiaki bolia pe na butu wana tokokaki kolia te mpona pongi frère aliaki ye aliaka ye aza mwasi na ye aliaka père ayebaki te mère mpe ayebaki te ke vi aza na biloko wana sikoyo tellement ke azoumela ebandi kobima libanda boko kovanda ndenge tovandi boye boza ata na poso ya eloko moko boye soit sucre ayebisi bino botya zelo awa bobendi zelo ebele atia yango wana azwi mbuma ya mabele ka moke boye abandi kofina yango afini ti ka ndenge azofina wana esili kaka pa zelo wana ebongwani sucre ayebisi bino ke bozwa sucre yango wana pozalaki yango posa akokozwa ata banini ya mabele ya mike bamabanga ya mike atizwi yango atie likolo boye ekomi babonbon apesi bino babonbon apesi bana donc bakomi kolinga ye na quartier via komi kosala babiloko moko bizarre mokolo pere ayebaki eza nini talaka tozalaki na mboka un jour tokende kosokola na mai na rivière so tokomi na rivière wana bato baza ebele et surtout bajour ya moi makasi wana bato ebele bazokende kosokola na rivière ata bamindele babanda kokende kuna bamindele ya basacrifice babanda kokende kuna soki akuti bato ebele na mai aoyebisa bango nyonso bino nyonso bobima azoyebisa bango bino nyonso bobima nga na baleki na nga tosokola na ntango tosilisa nde bozonga so boboyi aotelemaka likolo boye azwi mosapi atie na mai boye bomonika na kati ya mai wana nyoka atelemi brrr aye mango kote bino nyonso bokimi bokei ale biso totikali wana tosokoli siko sango wana ekei ti ezwi vie ezwi dep ntango dep apprendre abengi grand frère atuni ye nayoki boye aboyi te ayebisa père nayebi ntango nazalaki epa vie kato abalisi nga sirène naza na sirène nde père ayebisi ye nga naza chrétien bana na nga ozotambola na bango ozolala na bango baza bachrétien biso tosimbaka kisi te tosimba nanu kisi te koma yo okoki kokota biloko wana ça va nazobenga pasteur Félicien aya abondela mpona opesa biloko wana tumba yango via boy akei jour mosusu père abengi ye aconscientiser ye ti via boy grâce à boy nde père aye koyebisa ye ke si cela est le cas ozo lungwa na ndako na nga ozokende kovanda esika na yo moko oza lisumu wana na nga te soit opesi yango totumbi tobenga pasteur ya kotumba yango soit okei oza lisumu wana na nga te ayebisi vie ke no na répondre yo 2 jours après aye ko répondre wana akei kosola na sirène na ye na butu mobo biso tolali aye na butu aleli fort aleli makasi ayebisi ye nalingi yo mingi zwa mbongo oyo kendo pesa papa na yo donc eza histoire moko mulai kendo zwa mbongo kendo pesa papa na yo atonga bandako atika biso tozala via sale loko moko avant à répondre père via père avandi na ndako grand frère aye akoti avandi aye na mbongo wana carton wana atie na mesa ayebisi papa ke fongola carton wana papa alobi na ofongola te yo moto oye na eloko na yo fongola eza nini ayo non papa fongola
ozo salanga confiance te fongola papa aboyi ye moko ya fongoli mbongo plein ya dollar ayebisi papa ke omoni mwasi ozoboya wana tala mbongo apesi nga azupesi mbongo na pesa yo pere aboya na motema na ye mobimba ntango pere azoganga wana asituka kaka donc ye avandi boye grand frère avandi awa asituka kaka entre ye na grand frère mwasi wana avandi abimi pena boye sikoyo avandi pere asituki pere akwei biso nyonso tozali libanda pere akwei ntango pere azotelema abandi koganga na nkombo na yesu wana ayebisi papa vanda na tosolola azoyebisa vanda na tosolola amaîtriser pere boyi ke ngai na yo toko kosolola te yo oza nani nayebi yo te alobi ngai mwasi ya José pere aboyi badiskita wana via abimi libanda pere abimi libanda bango batikali na ndako après un temps basilani kuna grand frère abimi pe nde grand frère a répondre père que non nga moyen na boya mwasi na nga eza te lokolo bengani nga oboyi ke naza lisusu mwana na yo te nga na kei otikala na baoyo otikali na bango wana via kei akangi biloko na ye akei babengi pasteur aye wana babeteli pasteur lisolo ya ke père amoni mwasi wana amoni sirène wana basambeli mpo na père biso totikali tobosani mpe bamasolo wana siko na 97 ntango père aye kokufa awa biso toza bana mike père akufi vi akendaki soki banona 93 soki banona 4 bongo nde alongwa na ndako siko na 97 ntango père akufi vi azalaki déjà grand frère azalaki déjà na Nigeria ayoki sango ya matanga alobi non il faut aya kolela papa na ye ero wana biso tosi topanzi matanga nga na banda kotanga na internat na Chilomba bato bayebi mwene jitu bien bayebi mission Chilomba ok nga nazali na internat ntango ivie aye mpo na matanga asala ya ye matanga asali matanga nga nazalaki te nga nazali na internat nde atuni nga bayebisi ye ke aza na internat alobi nakoko zonga Nigeria te sans que na mona ye parce que nayebi te ndenge nazokende boye na oya lisusu ou bien na oya te na omona ye ou bien na omona ye te comme ça nazokende na Chilomba nasenga permission na kutana na ye avant na zonga oui aye penza akomi na couvent asengi permission epai ya baabe parce que internat ezalaki ya baabe. C'est pourquoi bato ebele na ba réseaux sociaux balobaka bamiso bafinga kanga balobi ke pona ni na finga ka église catholique. C'est une abomination à kobenga catholique ke eza église. Nandeni catholique eza église te. Eza nini? Eza secte satanique. Catholique eza secte satanique. J'assume, ça m'engage que moi. Ce qui est catholique a l'andi émission alinga contredire nga soki alinga sala nanga débat alukanga to sala na ye débat. OK. Bato ba sala débat aux hommes catholique ongo ça débat mais na bande dessinée so komeli biso ton numéro de téléphone to zongo pour les gamins balé na prophète Feli na débat contradictoire et on démontrer que c'est une église et on démontrer que non ce n'est pas une église mais ils ont secte. OK, tu évoluer. Ba abe wana ba comprendre que grand frère aza occultiste ba yambi grand frère na gentillesse ba facilité nyonso banda koluka nde abe moko tozalaki wana abe dibwe abisi grand frère na yebi mondo zali na zolinga o nga naza na seyo ozali kolo na zolinga o komisanga niveau na yo grand frère alobi nini on a l'inazana pour grand frère aboui awangani alobito na yebi ta on a pesi mbote na sentir que ozanani avant grand frère monanga ba pesa ye condition akokisa yake il faut initier monsieur l'abbé wana monsieur l'abbé wana nda azaki préfet na biso grand frère andimi oui luka boye akeko luka biloko wana entre temps a pesi permission solo lananga bakotisi babengenga na couvent nakutani na grand frère to sololi ti
basilani kuna na abe Djibwe grand frère ayebisie nana posa osolo na leki nanga na passé na ye ata 2 jours ata jour moko mais awate esika naza loger ba facilité ye ba bimisinga to bimi penza toke na hotel azalaki ti na moyo wana ake ya sombi ba biloko toke na ye na oinze to sombi ba biloko ba pigeon ba maki ba whisky ba parfum ba poudre ba biloko ebele ba bougie ba biloko ebele tango vie tozongi na butu wana ba 20h 21h abandi ba masolo na ye ndenge ezalaka ayambaka bato pe na butu wana monsieur l'abbé wana baye aye ye mokote monsieur l'abbé Djibwe monsieur l'abbé mususu ye azalaki préfet ya école mususu kaka côté à internet na biso wana na ba nani babengaka bango ba na ebite na lingala soki babengaka bango ba nini mais na monoko yo ba mno amboka bango kanemu ba kanemu aye donc basalaki 4 personnes bakoti avant ngana kutana na grand frère bango bakoti na grand frère na chambre basali bisala sala na bango ti via initier bango bazongi biso to tikali vers ba 0h nde sirene na ye aye babengisinga na koti na vandi bakangi makolo boye batie cercle awa batie loko moko lokola triangle lokola pyramide batie mususu boye batie bougie rouge kuna batie bougie na songi ya pyramide mususu batie bougie mususu batie ba bougie na cercle wana ayibisinga ke na vanda na kanga makolo boye ngacha maboko boye to azui nini moko boye mukanda mo boye livre mo boye atie na maboko nanga abandi ba nini na ye ba invocation na ye azalati nde sirene na ye wana ye koya tant sirene na ye aye ba solo liti ayebisie ke eza masolo ya o na yebisaki yo déjà parce que nakoko tika leki nanga boye te wana tant tokenda ko somba biloko wana via yebisinga ke papa akufi yo tikali ndenge botikali nga naza musika tala nangi oza na interna oza ya kokonda sikona nya otindela yo mbongo papa azali susute na otika yo bongo te na otika elo eloko moko eloko ane obanda ko pesa yo mbongo nyonso zoluka ti okosilisa classe okosilisa université ti okokola pe okokoma mutu na boya via insistati talaka aza mukolo la loi du plus fort à convaincre nga erwana nga pe tala nanu ba ane nyonso wana na banda okende église ka na ba vacances so za na vacances ok église ceux qui tant ya classe okenda ka catholique parce que internat boza ya catholique bazo obligé biso to kotaka ba messe eloko nzamba épargnanga na sala na catholique te zaka kokula na kula te na boya na s'imposa na boya sikoyo tant tozo sa na catholique spiritualité ya malonga ezate charisme ezate ya keno eloko ezabo na boya yango na éviter yango moyen ezate ndengo omona bangwana baza sans Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous réveille ou à convaincre biso na acte mo boyke parce que Yesolobi quand le consolateur viendra la première des choses il va convaincre le monde pour ce qui concerne les péchés na linga tana sale logo mo Saint-Esprit a lobi na yo que na azate prière kutu ya malonga ezaka Sainte Maria mama ya mokonzi baka ba récitation wana prière ezate donc nazaki faible dirais-je nazaki faible c'est pourquoi grand frère convaincre ngana na facilité bon et simbi nango et si nandimi na butu nde cérémonie wana salemi sirene na yaye to beti masolo titi balobi il faut na pesa nini mbongo moboye ezala lokola mbongo alibala basalelinga ba cérémonie bakati ba pigeon basopi ba makila babetinga maki pona koma na niveau ya komona bango parce que jusque là ngana banda komona oyo kaka bazoloba ata o wana o ya ye wana yaki wana bazo solo tozo solo la menazo mona ete tant cérémonie wana sili ayebisi biso ke non nakei nakei kozwela ye mwasi to sololi déjà nambongo nazo kende nango nazo ya naye wana ngana vangi na croiser maboko kabo oui papa
Et ça, on a constaté que les chrétiens respectent les principes de Nzambe. Depuis les chrétiens, ils ont Nzambe à Mawa. Ils ont du n'importe quoi, sans crainte. Pendant que les occultistes, ceux qui ont que Vanda Sala Loboko Boy, attendent qu'ils soient bougés. C'est dommage que les chrétiens, Molimo mon centre a directive dans l'église que notre salle jeune il y a 3 jours. Parfois tout y a quand poko. Beaucoup de chrétiens ont respecté na été. C'est pourquoi Zenaib Sabino Elongo parfois il cause qui ça ba chrétien bazo yokanga. C'est pourquoi des fois ba occultiste bazo dominer ba chrétien. So yo gena ba société nyonso ya minene ba compagnie nyonso ya minene. Okuta ba chef bazaka ba occultiste. Ba chrétien de ba chauffeur. Ba chrétien de bana bitinda ba chrétien de oh bible lobi na biso ke biso tokozala mitu tokozala mikila te lelo tokomi mikila. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne savent pas faire des sacrifices. Tout le monde est ba islamiste ba sala ka sacrifice makash ko le biso ba chrétien ba islamiste ba kangi jeune na bango ata ndenge nini bango ko bouger te. Mais ça fait difficile pour un chrétien à respecter le principe, il y a Molimo mon centre. Directive et pesa mais pas Molimo mon centre. C'est difficile. C'est pourquoi on a eu ça à tout boy. Au moins il y a logo yo zolu kana facilité wana. Oya comme on a pasteur directement ça mais la rapona yo au moins solution la rango ba sacrifice. Yo zolu ka libala o bala na facilité. Ezala mutu musu pona libala wana zo ngende kolala na zamba. Azo coucher na nganga. Bana ozolu kana facilité wana. Soki pasteur a ebisono sala boye il faut pesa ta offrande. Oko finga pasteur, oko critiquer pasteur. Mais oyo zolu na facilité ça na bato ba foutre lango ba sacrifice. Ezana bato so ba olala na ba toilette. Ezana bato so okinde kolala na zamba, na cimetière. Via spiritualité ça ya facilité te. C'est pourquoi Yesu étant Dieu, au monde vie na ezaga ya ba sacrifice. Au monde tiki bango ya matina zamba yemoko na ngomba yemoko. Pouvez-vous vous imaginer à quoi que c'est punir niveau ya que ça gêner 40 jours et 40 nuits azo me la maïté azo liate. Pourquoi pas chrétien les loba ko comme na niveau anat. Ezaki juste parenthèse na fongola ki nazo kanga yango. Juste pour na expliquer que bavandi sanga bongo kana position wana na vandi na sena kangi makolobo na chamu kandabo. Bay via ebisa kinga déjà que ceux qui ont bougé oko bela liboma. Ceux qui ont bougé oko ki kokufa. So eloko wana e bangisi e travailler déjà cerveau nanga mémoire nanga. Na ebi ke no so na bouger awa. Na ko bela liboma, so na bouger na ko na respecter bongo. Il est difficile ba chrétien ba respecter makambo bongo. Tango reko ki baye koya. Ya vieux aye liboso. Oyo ba préparer ki yanga wana koya na ye tremblement e salemi place wana. Ndako eningani hotel wana eningani banzete zalangi na lopango ya hotel wana eningani mopepe makash nda ye kokota wana abimeli d'abord na mire apesi babo soir na mire alobi c'est comme si alinga ki eloko wana te mais babondela ki asalaka ayega alobi ba français belé wana koti kiti na ye batiela ki wana avandi baye ko sala banini na bango ti niveau ya kenaya ko mona bango ndena ye ko mona bango boy en face na vandi baye bisinga fongola misu na fongoli misu na moni bango to beti masolo mwandambu pour na gagner temps to beti masolo mwandambu OK oza d'accord on a d'accord batuni oza d'accord parrain azalaki grand frère na Il a Boussoba, pareil grand frère, marin de la sirène. C'est mec qui a depuis Kala. Oh, ya Kala. Batuni, il est andimi, Batuni n'a pas andimi. Ce qu'il faut, bah, unir biso. Bah, unir biso na moyen du sang. Ouais. Bah, unir biso na moyen du sang. Tant que tu as zando du gage. Tosomba ki sani moko ya pembe, sani ya mbele, ya pembe ya sika. Bache yango wana, bakatiye sirène wana na musapi. Bakatiye
makila ebimi bafini yango na sani wana soki il faut bakatanga makila pe tosani soki tosangisi kaka makila wana esili nde eloko babengaka pacte du sang tosali pacte du sang bien aimé webike nzambe soki asi aponi mutu akoki kondima nyonso ekomela yo. C'est pourquoi azoyebisa Satan Job ye wana aza yanga kende simba nyonso sala nyonso lingo sala soki obomi bana boma soki obotola biloko obotola me motema na ye eza yanga ye. Donc nzamba akoki ko permettre nyonso ekoma omona nyonso okotata na temple wana mais pona âme na yo il faut y appartenir ye. Parce que âme ezalaka na makila. Donc soki nzamba permettre que makila na ngana ya surene esangana to sala pacte d'office na appartenir na diable na komi ya satana. Regarde ce que le Seigneur a fait. Tango bazo ba katinga, oh gloire au Seigneur. Mais le longa naza serviteur de Dieu te. Naza esika mususu. Tango bazo katanga, au moins tango bakati bo makila ezobima. Mais tant toujours sala bo po ekende na sani makila ezobima. To sali nyonso po makila ezobima. Makila ezobima te. Nde sirène ya viewa na lobby. Comme ça, il faut to kata na musisa. Bakati na musisa. Au moins pesa makila yango ezobima. Mais po ekota kuna ezobima te. Nde ba eko bimisa ide ya kebazo a serengi. Bacha na musisa babenda makila na serengi. Bacha wana esangana kaka basala cérémonie ya suka esimba. Tango bache serengi makila ebimi na serengi. Tango bazokende nango bacha na sani kaka gutu ya liboso ezo ya wane simbi kaka sani pa moto ebimi na sani moto ebimi panga na kwei kuna grand frère kwei kuna bango mibale wana ba disparaître pa tanga na hotelema wana grand frère hotelema bazali susu te tokomi toyoka bakomi kolobela na mire bakomi kolobela na mire o babengela ngana asiliki makashi asiliki makashi wana sani ezopela moto yakei alobi akoko zonga lisusu te ndei o ya grand frère aye alobi que ayebisi grand frère que am ya ndeko na yo eza ya monde na biso te ata to forcer ndenge nini akoki ko appartenir na monde na biso akoko bala na monde na biso te ye ata ndenge nini ekoki ko simba te. Il faut toboma union wana ekoko simba te bimisa e tant viazo balobi bimisa ye ni grand frère alobi na bima akina fongoli porte na yego vanda na réception na vandi wana ti batikali basali ba makambo na bango ti don na lala wana ti na 5 heures nde na tongo grand frère bandi ko expliquer nga tala na yebi ke toza na famille chrétienne tikala osambela nzambe makasi mais oyo pona yo kosimba te komeka ta kosimba ki si un jour te parce que kosimba te soko tala ngana zokende et yake ya voyager azongi Nigeria ngana tikali na interna un jour na rassemblement préfet na biso a telemi azolobela biso akomi na ranger na biso akomi esika na za lobi petit José ça va José ndé grand frère nanga wana petit José ça va tu sais que ton grand frère était ici hier que mon grand frère était ici hier mais oui elle était ici hier la nuit là mon grand frère est en Nigeria comment il était ici il était ici hier allez Aleki après les cours tu viens chez moi nzoka baso grand frère ayaki na butu na couvent alungo Nigeria aye na butu na couvent styliste mission ya zongi ayebisi bango ke lokole binonde bozana ye na internet lukana nu yo meka ko initier ye ekoki ko simba parfois nga isimbi te parce que nazande konaye mais c'est la ba benginga na ke na couvent na konti na akoti singa na chambre na ye avandi singa lisuska na position mokona na se ambetu na ye abendi boye abimisi oyebi ba maletu moko
ya kala banda ko benga ngo diplomate abimisi mallette wana afongoli yango abimisi cloche oba tiaka na catholique wana abimisi cloche abimisi nani ya asan abimisi ba bougie vert abimisi ba bilongo mo poudre pe asali cercle apelisi ba bougie wana abandi kokotia ba nini na yazo beta ba cloche ba invocation na yo beta ba cloche wana nini ba démon na ye ba esprit na yo wana ba ye kondima na ba mir ba bandi koloba après moment soki kake soki ni ne beti wana pa esimbite ayebisinga sor na bimiye atikali kuna oyebi ke à partir ka ya mokolo wana na sala boy na interna j'ai souffert akokaki ata kopusa na lisu pembeni na ngate or tant grand frère akendaki totikali na bango bapesaki nga affection ya makasi pourquoi parce que naza leki ya maître na bango mais tango eloko wana esimbika kate bayinanga parce que d'après ce que j'avais appris que bapinisaki epa ya ba esprit na ye parce que akotisaki nga nani na bengisaki bango na misu nanga c'est un peu ce qui s'était passé na tawana na lisolo wana ya sirène et suka wana katana wana. Et après mes études na internat na zongi na bandeli vi nanga ya losambo ya chrétienté na bandi ko yemba na continuer na nini nanga. C'est ça en bref le solo wana ezalaki bongo. Vraiment merci beaucoup balandi biso na témoignage ya prophète Félix jeune lion. Donc quand on a habité Lipasa Zarambuina kanko vous avez Lipasa to zoyeka commando ya mutu. Non, ezalaki ka combo ya mutu. OK, merci beaucoup. Je crois que vraiment presque émission na biso mkwalelo. Léo tozoki juste témoignage ndenge nini basaki cop pour abala sirène mais si mina répété pas grand frère mai paraît et moi ça grand frère sirène mai marin. Mais si mina ngote et puis lobby que église catholique ezako elone lobby que c'est pas une église et ba secte. Ozana tembe bobengi biso tokutana yazane facile comme bonjour to rezoyer. Alors détailler d'autres choses au yaboy ko détailler aussi koyo. Mais to revenir encore na message moko ya signe ya temps de la fin de te revenir sur l'émission wana. Olobaki mamoya très très profond liba nzambe ba bénéficier na onasi semaine prochaine to revenir encore une fois de long et large. To tika micro yemoko oloba ibandeli ti na suka nango. N'habitez le basuka, quelques salutations et puis conseil ni noko pesa na bateau et puis numéro na yo ngana otikolo micro pona aussi lisa bateau na besoin région de biso plus 243 947 45 03 plus 243 947 45 03 ou soit numéro ezalwana so bengi boss nanga ya ko benga pour passer l'émission avec des pasteurs chantre de l'Éternel ma intercesseur aux un message na mapesio au verkilango pour que bana zaba bénéficier benga biso toi disponible 24/24 heures to comment trozoa ma message wana c'est votre humble prophète Samuel Eric vous avez votre présentateur so vous savez émission bopesi maman Anna Kalambai merci bopesi les Francis les nobles mon caméraman Montréal merci bopesi papa Carlos mon conseiller privé hein commandant du plan du temple les gagnants du temple merci et bana nyonso bana rabiso merci sans oublier mon ami que j'aime beaucoup na combat les prophètes Josué Lipasa mon amwindo merci beaucoup tozong si micro et pas l'homme de dépôt un message à Souka et puis quelques conseils à pesa yo oyoke malamu na numéro na contact ainsi que na prière à Souka merci église du Seigneur binonyo sobolandi témoignage oyo Zambe alola apambola bino tokoki kopesa témoignage nous savons pourquoi c'est biblique prophétie na Apocalypse elobi que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. C'est-à-dire, tant que tu témoigner makambone tu oyo, tu rendre Satan faible, tu comme ça puissant, Jésus-Christ. Frère, sœur, yo mutozo landanga, na lingina ebisa yo que ceux qui olukaka mbongo ozwa yango te, olukaka musala ozwa yango te, olukaka kobota ozwa yango te. Olembi déjà makanisi na yo ekomi kotinda yo okende ko simba kisi
okende kokota loge, okende komona bani babengaka soki bamandona. Arrête. Et ça prophète Félix Grâce Moutazo Ebisayo, arrête. Reviens au Seigneur. La Bible dit, si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je serai votre père et vous serez mes enfants. Yaya yaka. Ceux qui ont mekanzambe, parfois ici au sambelaka, parfois ici au kendaka, ici mbate. Mekana, je ne suis pas meilleur que tous les hommes de Dieu qui au monde au kutana na bango. Naza meilleur te, naza puissante, mais homme de Dieu nous sommes na portion nae. Azana kiteni ya grâce na yenzamba salaye. Tozo se compléter. Mekana nous nzambe nanga. Omoni mbongo zo lukawana. Okoyebisanga mokolo lingo zwa mbongo wana. Mokolo lingo zwa yango na monta ya mbongo lingo zwa. To changer numéro ya téléphone ngana sambela pona yo. Soki mokolo wane koki. Ozwi mbongo wana te. Benganga oyebisanga que Dieu n'existe pas. Je suis sûr et certain. Le Dieu qui m'a appelé dès ma jeunesse. Nzambo a consommé jeunesse nangai. Nzambo a komisanga voyageur. Navanda kisika mon côté. Nzambo a pesanga mission oyo. Pour benganga jeune lion. Il est capable de tout. Le grand problème, zwaka motema na yo pesaye. Ko pesaye sous motema, c'est abandonner le monde. C'est abandonner les péchés. Ko kende église tende zo sala biso ba chrétien. Ko jeune tende zo sala biso ba chrétien. Eza ko tanga Bible te. Être chrétien c'est avoir l'esprit de Christ. Comme l'esprit de Christ est à nous, il faut tout monde ba fruit nango. Yesu abeteli so la lobinze te malamu bomona kayango na bambuma nango. Arrête d'abord la vie ya mokili oyo. Tika na no péché. Tika nanu kofinga batu, tika nanu koyiba, kokosela batu makambo, tika nanu kobimana mibali ya batu, tika nanu kobimana basi ya batu, tika nanu kokosa mwasi na yo. Bible lobi le salaire du péché c'est la mort. Tala lelo makanisi na yo komi kotindo kende ko simba bakisi, okende komona ba faux prophètes, okende ko sala. Revenez au Seigneur. C'est ça mon message. Message on appelle ce témoignage eza yanga moko. Eza yanga moko. Dieu est capable de tout. Et ça n'a papa moko na Angleterre na pesa message récemment ya Moi. Ndenge Moi kitaki mutu na memaki na voiture. Papa moko ya mukolo na memaki na voiture amemi nga na terrain à Sosa. O ala kisaki nga vidéo na miri ya terrain à Sosa. Aloba na nga ba message ki azo punir batu nyonso balongola bazemi. Balongolisa bazemi. O ba utiliser ba méthode contraceptive. Na pesa message wana na batu ba benga ebele na sambela pona bango. Ici à Kin tolobela yango kutute. Mais papa moko na Angleterre a boudé yena mwasi na ye. Nzoka babota bana 5. Bana 5 wana balobi ke non conjoncture ya mboka ezo simbate tokobota lisusu te. Ba comme soki moi sa juize mi balongoli. Moi sa juize mi balongoli. Po ba éviter ko longola baze ba komi kolata ba condom. Ta on a pesi message. Papa na mama bayoki ba boudé. Quand ndengo zawana na yebi incrédulité na yo. Naibi motema libanga ozana naibi ke okofinga na commentaire avant yo finganga ba finganga déjà kala nazaka ka jeune lion avant yo critiquer nga ba critiquer déjà kala nazaka ka jeune lion eza prophétie ya Bible po ekokisama aloba ki bokende ba finga bino ba kanga bino ba ko humilier bino pona ngai ozoko kisaka ka prophétie ya Bible nzamba pambola yo ba vandi un jour ba yeko benganga papa zaika na culpabilité. Ba bengenga na sololi na bango na bisinzamba lobi ke batu nyonso balongola bazemi il faut ba sala boy na sambela pona bango. Mama na papa ba boudé ba finga ba prophète bazaka boy. Nga pendenga na za boy je suis parmi les prophètes teti nga na pasteur te pona bondela mutu. Na za docteur te pona bondela yo na obondela yo te. Je m'en fous de toi o vanda prophète abondela ka mutu te vanda na za kuna te. Vanda bavandi na bango ngape na bengi bango te lokola nzamba zala kasima ya maloba basali na yako kisayango regarde loko nzamba zo sala bango balali na butu papa zo mona na ndoto bana na chambre na ye bazolela ba pesa bango ba jouer bazolela bazolinga pe bakende classe bazolela tango papa situki na pongi atali pesa ke bana baza na chambre te atali nzoto na ye amoni ke lingala na bino mobulu je ne suis pas quinois bambuma esaliye na nzoto na munoko mboka na biso benga mabuba esaliye na nzoto
lokola moto basopeli ye mai ya moto po se vimbi nzoto mobimba alamushi mwasi na ye abeteli mwasi lisolo mwasi se rendre pe compte que biloko ane bimi ye na nzoto nde papa ye ko comprendre oh ndoto na loti na makambo prophète alobaki ke moya kiti azo punir bato azo tumba bato il faut ko benga prophète babengi nga taona yoki keza bango babeteli nga lisolo papa na yebisi bango naza na tante na sali pe fier na sali pe lolendo lokola naza missionnaire na yeko yamba bango na yebisi bango il faut bosala bosa papa wana zo yebisanga prophète nazaki déjà incrédule tour ya liboso pour cette fois-ci ozo sambela pona nganga na Londres te yo na Afrique zelanga dans 2 semaines nazo ya na Afrique tant ozo loba awa ye na mwasi na ye pouvez-vous vous imaginer que a dépenser mbongo combien ya osomba billet ya mwasi na ya ye ba formalité nyonso aller retour hôtel ya awa parce que tana zolo ba baza awa baza na hôtel na lemba awa baye to kutani to sambeli na ba on a bisi bango bolala mokolo na ba koma mardi wana ba koma lundi mardi na butu to sambeli na ba on a bisi bango mercredi na tongo boko benga nga boy bisanga ke boza ndenge nini mercredi na tongo nzoto ezalaki lokola muto a ziki ba tampo esaliye mercredi na tongo babimi na poso lokola ya mwana muke. Dieu existe. Yo mutozana tembe, Dieu existe. Merci bien-aimé. Reviens au Seigneur. Ozana problème ozana ngwana. Le Dieu du ciel est capable de tout. Nzambaza ligolo ya nyonso. Yesu azobeta lisolo alobi tango bolinga bo sambela que notre Père qui est dans le ciel. Soki to bongoli yango na lingala elobi ke tata na biso azali likolo. Soki tata na biso azali likolo, malade ozana ngwana ezana se. Soki tata na biso azali likolo, mukanda ozoluka wana ezana se. Soki tata na biso azali likolo, maternité ozoluka wana ezana se. Soki tata na biso azali likolo, ba démon bazo bundiso ozala ka pongite wana bazana se. Le grand problème revient seulement. Nzamba pambola yo. Zo loboko na ya mobali tiana tolo nazo sambela pona. Nazo zela yo. Merci. Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, j'ai fait mon travail. Fais ce qui te concerne. Bénis tout celui qui a suivi cette émission. J'ai béni les patrons de cette chaîne, les journalistes, les caméramans, les hommes de Dieu qui travaillent ici. Seigneur, ils m'ont reçu en qualité de prophète, qu'ils reçoivent aussi la récompense des prophètes. Mutunyon soit landi émission oyo azala na Amérique, na Océanie, na Asie, to na Europe, azala na Afrique. Seigneur, nzamba milimu ya basakoli, mbula ya bénédiction ekoyela ye. Nzambe pesa ye rosée du ciel, pesa ye pe grâce de la terre. Azana problème pesa ye solution. Seigneur, molimo mon sang toi simba mitema na bango bazala transformé. Batika makambo ya mokili babongola mitema na kombo na Yesu. Amen. Numéro na biso eza plus 243 85 289 42 44 plus 243 85 289 42 44. Eza numéro na biso ya WhatsApp. Ozana problème olingi to aider yo Mekanzambe ya Jeune Lion. Prophète Félix Grâce, que le Seigneur vous bénisse.